www.potonapoto.com www.potonapoto.com. Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso Ali Inter-Express Business. Tout le monde biloko na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de bakoli, ça la 2 jours livré dans Kinshasa. Enlèvement au Félé. Donc, il y a vendredi, au plus tard mardi, Bozana Yango. Petit colis. Grand colis. Le transitaire de référence. Inter-Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends, la province Nini. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter-Express résout vos problèmes. Au côté de Mongonayo, Nato Mouké. Inter-Express, comme ça. Inter-Express à Paris. Bonjour et bienvenue mesdames et messieurs en direct de Kinshasa. Nous sommes ici à l'hôpital de 100 containers, ici à Boni Batobaye pour rendre hommage à feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Azali considéré aujourd'hui comme le père il y a démocratie. Alors voilà, lelo zobao komona awa ezali bongo ba hommage oya bato ya suka ba ko rendre na feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ezali bongo komonisa boni makambo kotambola awa en direct ya République démocratique du Congo. Ezali pe bongo ba impression oye kolakisama awa boni place tozwami population eko exprimer bongo bolingo na bango attachement na bango na feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba o azali considéré lokola père ya démocratie azali moto o asali 32 ans d'élite awa to komona bongo ba impression ya bato ba libanda awa ezali population mais également bato oyo baye pe pona ko rendre ba dernier hommage ezali nani moko mixte o ezali vraiment
bateau une branche ya bateau o babandaki ko assister ye bateau bazalaki na ye ezali pe bateau mususu ezali bateau oyo bazalaki na bolingo na affinité na bango o ezali bongo arrivé ya chef de l'État le président de la République yeyo akokota akokoma pona ko ya ko rendre hommage na feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba considéré comme père ya démocratie aujourd'hui azali moto o asali 32 ans de lutte abundi bundi pona mboka na biso pona mbongwana abundi pona makambo e bongwana na mboka na biso pona surtout lutte na ye liboso ezalaki pona démocratie avènement il y a état de droit o ye moko bandaki koloba ekomaki lokola moi slogan o ya ye donc voilà tozali awa en direct il y a hôpital il y a cinquantenaire donc tokopé sabino ba premières impressions tolingi te tozala na kati po to rater ba biloko mususu tolingi to vivre ngo en live boye comme boyebika toujours tozala bato ya terrain tozala près de la population ça sera une très bonne chose ya rozala awa pour na kolakisa bino makambo ndenge nini kotambola po bazali awa ezali population na ba politicien libanda awa bato bakouta de partout. Merci na bato bolanda biso na Vision Plus TV bo s'abonner massivement vraiment awa to kosala ka juste mosala na biso ya bapandi sango avant tout. On m'a bendé à... Bonjour. Enfin.
pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire. Rendez-vous vite. Biso toali Interexpress Business. Tout le monde na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de colis, ça a 2 jours livré dans Kinshasa. Enlèvement au Félé. Donc, il y a vendredi, au plus tard mardi, Bozana Yango. Petit colis. Grand colis. Le transitaire de référence. Interexpress, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends, dans la province Nini. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Interexpress résout vos problèmes. Au côté de Mbongonayo, Nato Mouké. Solution Interexpress, comme ça. Interexpress à Paris.
Etienne Tshisekedi wa Mulumba.